Batata wa mama bande kona pesi batonyo sombote oba kulanda direct ya lelonga ikomo nanga Clarissa Kwala. Na pesi mbote na bato ya luango kuna Dioso. Bato ya Kongo mfua Kongo mavula. Bato balandela kana WhatsApp na Facebook na YouTube. Ngai ikomo nanga Clarissa Kwala bibanata. Tambola na mokili o sosola bandoki. Tambola na mokili o sosola banzimba. Tambola na mokili o sosola babembe. Ni Bolande. Batalokuta. Bato ba yaka ko teksa ba esclave na kati ya Congo. O abengi bango babembe. O abengi bango bakuni. Bangu bazala kawa. Na kati ya livre. Bangango. Bato badzanga batata. Bato balandaka batata bato mususu. Les pères. Bato basala na kolon bangango. Bato kolon antika. Bato ba kolon barbare ba manipula bangango. Bato ba kolon barbare ba manipula bazalia wana kati ya buku yo. Ngai nazali na contrat na moto ba bengi Bernard Pongite. Pongi Bernard nazana contrat na yote. Oyoki? Ba koko na nga ba contrat na koko na yote. Bakoko na nga batikala kozana contrat na bakoko na yote. Bino bozali bato boko teka ba esclave. E bino bo wuta kuna na Sudan, na Uganda, na Mali. Bo wuta kuna. Bo yebi identité na bino te. Bo bata makana sima ke biso tozali ba lari. Alors que ethnie lari ezalaka te. Et nandenge siko to komi siko na 2021 awa. Bino bozali nyoso akokangama. Parce que le kuta na bino mwani sami. Bino a cyber vampire. Bino bato bosaka sorcellerie. Bosalaka likundu. Bosalaka bondoki. Soki omoni lisanga bandoki sengele obelela. Angwana nazo belela Bernard Pongi. Bernard Pongi oya ko manipuler ke basi na kati ya internet. Atiki mwasi na ye na kati ya ndako ayiko manipuler basi ya bato mususu na kati ya internet. Siko ya suki bakangi ye na perin Christian. Maintenant siko nazo tuna yo Bernard Pongi. Yo lobi que yo le nord na yo bandi na le fini. Est-ce que Clarissa Kwala vanda kuna na le fini kuna? Est-ce que Clarissa Kwala vanda kana kati ya le nord oyo zana kati ya bongo na yo? Est-ce que Clarissa Kwala vanda kuna na kati ya le plateau kuna? Est-ce que Clarissa Kwala vanda kuna? Maintenant si go place oyo kangami yango wana yo motali kundu. Clarissa Kwala vanda na kati ya Allemagne. Alors boni bino ozo landa sikoyo Clarissa Kwala donc bino pona ko sala makambo na bino et sengali na bino bo finga Clarissa Kwala. Est-ce que Clarissa Kwala vanda na kati ya le plateau? Est-ce que Clarissa Kwala vanda na Congo? Répondre yo Bernard Pongi alias sommeil oyo so o sala 11 mois na kati libuma mama na yo. Répondre. Bata Congo bata ya luango bata Congo mfua Congo mavula. Ezali na moto moko te oya koyaka koloba ke boyebi le nord e bandaka na le fini, le nord e bandaka na le poule, le nord e bandaka boy moto na moto. Ce que ezali na 5 millions ba congolais. Moto na moto azana le nord na ye na kati ya mutu na ye, moto na moto azana le sud na ye na kati ya bongo na ye. Ezali na ba escroc moko te ba manipulateur moko o ba bengi ba Bernard Pongi ba Bernard Renard o ba yako loba na bino que biso le sud donc ça la sud du Congo le sud na biso ko banda we ko kendawa ezali okuta monene. Ezali lokuta monene, ezali lokuta monene.
okomona moto akotelema ke nga naza molari ezali lokuta monene ethnie lari ezalaka te ezali lokuta monene oyo bazoyaka nango bazonena eza lokuta monene et maintenant sikoyo boye bango sikoyo bacyber vampire nyonso tu bazali kokangama mpona lokuta na bango ebandi na nani na Robert Poiti ebandi na Robert Poiti moto ya lokuta ya monene ezali Robert Poiti aye ke ye azosala scission mi yo ozosala scission osala scission na bare yo nzela Robert Poiti Robert nani abare yo nzela osala scission te nani abare yo nzela depuis banda koloba makambo ya scission coronavirus nane yakaka te ti coronavirus ayi ko rattraper bino na lokuta na bino wapi scission oyo ozosala yo sala scission na yo kaka na par rapport ya makambo ya bato mosusu yo sala scission na yo kaka par rapport ya ba frontière oyo colon impérialiste colon pilleur atika yo Robert Poiti tozo yebisa yo kosala scission na yo kaka par rapport ya géographie oyo boye colon atika ezali lokola bapasteur bazoloba ke biso tozotanga bible est ce que bible wana ya bino oyaka na bible wana bible ezali ya lui second bible ezali ya bakolon oyo bayaka na bible me boni bino osala bible na bino moko te bino bokozwa bible ya kolon bofingi nani ke azali kolon bokozwa bible na ye ale bokomi siko kosalela na bible wana ezali la même chose na Robert Poiti oyo aye ke ya kosala scission akosala scission bino so mwana moto azosala eloko na ye akobelela nani azobelela scission wana na banorme nini na banorme oyo kolon ayaka nango oyo kolon impérialiste ayaka nango kolon pilleur kolon barbare ayaka nango mais soki yo ozozwa banorme oyo kolon ayaka nango kolon barbare ayaka nango mais soki yo moko mpo ozali barbare yo Robert Poiti eloko nini yo okenda konsegne ke kuna na kati ya France kuna okenda konsegne bato la haine ozali frustré olandaka kaka olobaka kaka na komba lisuba olobaka kaka na komba bakolela wapi tata na yo moko tokomi siko na guerre batata wa bakoko na yo soki yo ozwi frontière oyo bakola batika te olobaka kaka na komba kolela olobaka kaka na komba lisuba olobaka kaka na komba milongo me wana bato oyo bakanga Congo milongo lisuba yulu bango bakanga Congo bango bazali awa yo Robert Poiti esclave ozali na quête ya reconnaissance wapi tata na yo Robert Poiti Robert wapi tata na yo loba na komba tata na yo na komba bakoko na yo pesa biso bakomba bakoko na yo na bakomba ya batata na yo olio yaka sikoyo boye oyaka sikoyo ya kobukaka lokuta ko ya konenaka lokuta tongo midi poko ya kotiaka bato poisse oya kotiaka bato la haine ozali na lokuta yo professeur okenda kotekisa bato kaka la haine soki bino ndenge bino ozoloba wala ko bino oloba mpona peuple ou bien bino oloba mpona bozali assoiffé ya reconnaissance c'est tout soki oleki na Bernard Pongi bazopose baquestion que nord na yo na sud na yo ebandi wapi suki wapi ya lobi ke ye nord na ye ebandi na lefini eketieli kuna maintenant Clarisse kola vana na lefini kuna donc bino banorme ya bino kamata ezali banorme oyo kolon atika lokola bapasteur oyo bakokamata bible kaka oyo kolon atika oyo babengi lui second bomboni lokuta yo Bernard Pongi yo Robert Poiti bandani bakotekisa baesclave kuna n'est-ce pas ezalaki babembe na bakui
luni bako teksa ba esclave bakena bango te na Pointe Noire kuna boyemi te na Pointe Noire kuna na luango kuna bozala kata karma boyemi bango te yo Robert Poitier yebisana ni biso loba na base ba vili nyonso tout ba boya bibali na bango bamboshi avant nani yo banda kosala scission loba na base ya loba na première dame aboya nani mobali na momboshi bobali pa bamboshi bolanda bamboshi boboti na bamboshi après bokoma ofina bamboshi esalaka bino ba barbare o babengi ko o biso to saba vili o biso to saba lari kaka lokuta bolemba ko sala ko na mbanza Kongo kuna bolemba ko sala mbanza Kongo pona lokuta na bino n'est-ce pas bino ba vili yo Robert Poitier bino ba vili boteka ba vili o bino boteka ba koma siko na Libreville ba kena ko sala Libreville na bango yo Robert Poitier lobana ni ba vili o bino botekisa oyo ba koma siko na Libreville lobelango olo ya obuka lokuta tongo midi pourquoi donc yo sisona yo ko sala ngo kaka parce que yo yoka kiko Théophile Obenga le baki ko ya ko sala bo yo sala ngo kaka par rapport ya Théophile Obenga yo ba norme na yo ya sud Congo yo ko sala ngo kaka par rapport ya colon barbare o ba bengi colonisateur yo ko sala ngo kaka na ba norme oyo ya 1884 ya Berlin ya conférence de Berlin ba norme oyo zozwa ezali ba norme ya conférence de Berlin mais bino boza ba escroc ba manipulateur ba vampire ba to ba sucer ba to ba énergie siko bo kangami Christian Pere akangi moto na bino o ba bengi Bernard Pongi akangami ndenga zali wana zala okangama bozala ba argumenter Bernard Pongi akangami Christian Pere akangisi monoko akangisi Bernard Pongi monoko bana ya Kongo mfua Kongo mavula awa makambo ese ye buro ese ye ndongo Christian Pere akangisi Bernard Pongi monoko ezali lokola Armand Mondiono akangisi moto babengi Masengo Tiase Maurice moto yo akanga le poule Armand Mondiono akangisi Masengo Tiase Maurice monoko Christian Pere akangisi Bernard Pongi monoko alors yo Robert Poitier yebisa sikona bato nana yaka ko infiltrer yo Modeste Bukadia azali moto ya sud to azali moto a momboshi Modeste Bukadia azali momboshi yaka ko infiltrer yo bino ça vrai manipulateur bato balanda batata bato balanda balobaka kana koma batata bato bazanga batata milongo André Milongo azali awa boy bato bazaba esclave ya bakolon bayulu bango nyonso bazali awa boy bazali awa e bino bozali kaka soife ya batata bato mususu wa batata na bino yo mwosio babengi Olga Misutu chemin onga na za molari oza molari ki molari ezalaka te bozali na ethnie te bokena ko luka ethnie na bino kuna na sud Sudan bokena ko luka ethnie na bino kuna na Uganda bino bozanga ethnie bozali te bozali bana etike batata na bino basi bakufa bamama na bino basi bakufa bakoko na bino basi bakufa bozali wana nde bozanga identité bozala kati ya manque ya identité bino bozala kati ya manque ya identité angona obuka lokuta bino ba vampire basi ba assassin basi ba boma bato basi ba melaka ba mbangi basi ba tekisa ba mbangi basi a Château Rouge bino ba tekisa ba mbangi bino basi ngana tanga ba kombo o Stella Lutaya o Pascaline Lutaya o André Rodriguez Luemba o Perez Itula bon soki ndenge bino bozali wana
bozana eloko moko te obino relaxa la Clarisse quoi là wapi ntumbi boke na rotuna pandi ngwari Bertin alobi yen ntumbi ke na ko job biloko ba Kongo na kati ba grotte kuna wapi yen ntumbi yango balu fula kandi Jacques oh Abraham zolanza bino ampangiaku bomi bato bino ba kokoy bino ba Bevilliers bino ba mamba de guerre bino ba cobra bino ba assassin oh biso les forces des armées congolaises à l'okuta moyibi alors to komi siko la guerre yaba to komi na guerre yaba to komi na guerre siko yaba koko bolakisa ba koko na bino bolakisa ba koko na bino ba confusionniste o ba yebite que ba ntio bazalaka alias ba teke bazalaka ba mboshi bazalaka ba konyo bazalaka bato ko confondre ko mboshi akomi moteke ko mboshi ya solo wana bobali pa ba mboshi boko mo finga ba mboshi premier gamme azalina na zamo vili eloko nini bino so sala bino Robert Poiti wa ba projet de société na bino o bino salaka bokena okosa ko Antoinette Sasungeso bokena landa ko Antoinette Sasungeso pa mbongo na ye République du Congo batika ko sala ngote donc bino ba ko landa la Clarisse quoi te Clarisse quoi muta memaka ba déchet kuna na Pointe Noire bon on landa Clarisse quoi bon mais Clarisse quoi fa na kuna na le fini bino ba escroc bozana projet de société moko te bozana ngote bozana ba argumenter bozali wana bozala récupérateur bozo zwa makambo o kono atika ba norme o kono atika aliboko mo zwa ngo bosala ngo ekomi ya bino eza lokola ba pasteur ba zwi bible o kono atika ba zwi ngo ekomi ya bango eza lokute eza moyibi eza ko saki plagiat bozana loko moko te o bino romema la ba congolais boyoki bon sala kaka du copier coller sili parce que bozana kata quête ya reconnaissance bozaba frustré batata na bino batika otika leloko moko te batata na bino bazaba reviste bazaba malana ngombe lokola tata ya Isidore ya Tonga bozana leloko moko te o bino omema la bato bomema ka bato ka la haine na poisse na bino c'est tout bozana kata poisse bozana kata karma bozana kata manipulation ba pervers narcissique ba antisociaux ba haineux bato basala incitation la haine bosuki et Christian Perrin suki si bino merci Christian Perrin suki si bino bato bazanga basala ka ba copier coller tongo midi pourquoi ko tinda ka la haine ko sala ka manipulation ko kosaka basi bato bususu la kati internet basala ngo pona bino ba koko na bino to basala internet ba koko na bino esclavagiste basala internet bino mo wuta la royaume couche so boyebe ngote bino wuta la royaume couche na sud du Soudan o kosa batote bo kosa ka basi na bino batiaka ba suke ba mesh ba suke ba wena mutu bo kosa ka basi na bino batiaka ba mesh na mutu bo kosa de bango ba basi lokola ba Pascaline Lutaya ba Stella Lutaya bo André Rodriguez Luemba ba Itula Perez bo kosa de bango baso ba melaka diamba baso ba sala ba papier te baso ba subir ba guerre ba subir ba viol baki na sala ba thérapie boyoki baso ba keda na ba musée te ba keda ba ye même cinéma te ba ye même pas internet ezali nini te ba ye même pas Facebook ezali nini baso ba keda ko yiba ba kwanga na la nuit du poule bino keda ko yiba ba kwanga na la nuit du poule boye même pas gala ezali nini te boye bango te bozala ndiga te bozala perte d'identité problème la bino ezala place wana et problème la bino ezali Clarisse quoi te bino bozala batata te boyoki problème la bino ezala place wana bolandaka batata bato tongo midi pourquoi kaka na komba Sassou kaka na komba Antoinette Sassou parce que bozala lupemba te bozala ngenge te bozala loko moko te bozala frustré boyoki alors tout ça la bilan to comme la air ya bilan bon lakisa biso bilan na bino bino salaka bon lakisa bilan na bino salaka bozala ngote eloko bino yebika mo yibi na okuta esili andoki bo moni ndenge Christian Perrin ambati bino
Bon moni ndenga Christian Congo ba vampire. Boke na ko sala Congo na bino ba vampire. Boke na ko sala Congo na bino ba vampire. Na ba norme oyo boye colon oyo boye impérialiste oyo atika. Boke na ko sala Congo na bino na norme ya ba colon. Boke na ko sala Congo na bino na norme ya ba colon. Mais pour ça on a combat Clarisse Akwalate. Boyoki bino boza ba lâche. Boyoki vous allez vraiment lâche de bino bozali wala. Boza ba lâche. Ba assassin bino bozaba assassin. Bon tout a bateau de boka. Nana bossa na ko ba bembe ba tout a bateau na kati ba tout a bateau na boka. Nana bossa yango. Bossa la réputation mabe. Ba barbare, ba assassin, ba criminel. Boba bomba na siba ko biso to saba lari. Bossa l'identité te. Boyo ba tata na bino te. Bossa bana makambo. Boyoki? Bossa li bana makambo bino. Andoki.